Déjà on voyage mo déranger ba tout. Omoni ba to ba lo ba biloko wana. Eza bateau yo ba mikala. O ba lo ba kio omoni akete po nani nani otanga ko momo ayekei yango yakete. Formation eza o ba pesi binote. Soki lelo ko mi ko craquer voyage. Oyo lelo il fallait to le bela mangamba ba film mais to beta bino instantané awa belbiso a telemi awa. Muta ko longola za te bino surtout boza ba remplacer. To so beta to beta bino instantané awa mais bo lo bela ngote ko ngolo ba mangamba voyage. Parce que lelo no se pena ngote ya ko finga ndeko. Na moni ba musu ba komio aboyi président vide loin. Obi ba ndeko ba mal intentionné basé belé. Mama wa rope atali alobi Belvi kandi tala ndeko no moko oyo akenda penate to akenda te na meme na place no kaka ndenge Belvi to bien ça mutema bolingo wana après maman Olive après maman Denise na kishaso babela maman Belvi ta elebso likambo yango yepa yaki nega ka zipa ka base ça bongo te ezande omoni décor 12 te ezana ngo 12 te ezande bateau 24 te bateau ba oloba basa na matière te basa na matière te ba na information te bien mais tant aloba ke bato nyoso ba utaka libanda apesaki biso sikoyo tant ya kovanda pe na kiti ko sala pe analyse to zongo c'est les réponses alobaki tant alobi bato nyoso to bazali baso asukisaki groupe Simba to a danger to leki ba groupe nyoso ngana yana na plateau na yo contredire d'accord est-ce que ceux qui ba kenda kité biso to ya koloba biso to lobela ande film bon bo gagner ba merci mon biso to lobela ande film bon ba voyage belé ma belle va sala taka mutakenda congé na Miami mais tant alobi bato no so bazali banda baza ba doubler après ya kati c'est la personne to ça ele analyse moko propre analyse mo ya kofinga te analyse ya kotalisa ye ngape côté na lobaki bato muso ba ko commager on considère ko za na raison Jericho Betox. Donc ma voyage wana information ba pesi bino tika ba ser au moins ba ser ba to ba sala mama kamane za banani za ba mida oh ba etula ba si wana ba na ba poto wana tino bana famille bota ba jetem bana famille bota ba finga te. À tous et à toutes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. Merci au Dieu créateur pour ces toutes les vies qu'il nous a donné gratuitement. Merci aux abonnés fidèles de Vision Plus Télévision. Merci à maman Bella Dinganga. Moi ça est beau sola, moi ça solara bien. On a profité, on a fait ça bongo bambo tenanga, na Djubek là une assistante, Janinge Neymar. Pourquoi pas un clin d'œil à toi Junior, bah c'est les tofla. Maman Blondine, bah c'est les bio. Il y a boucle création, bambo TV place aux allées. Pas et grand narrateur, vieux noble Hachama votre prêtre n'andenga mkiete, bambo TV place aux allées. Pourquoi pas Vincent Bolengue, les grands sapeurs, bambo tenayo, Nancy Beauté, la plus belle de toutes. Lelo tolali tolamuki internet e indi eziki lisusu tomoni bongo voyage ya mama wa oro mama ni mama Olive Lembe nenga mesana ko sepela na bana na ye tomoni akei mais balobi ce qui peut 12 ce qui peut 24 to comprendre te et salemi yango wana deuxième sujet to solola eza bongo likambo ndeko na biso décor ya sala ki analyse na ye ya lobaki o ya monaki ya loba ba propos na ya lobaki wana ezaki selon ye mais tout le monde ba ko bima o ndomda ko ba na ndenge na ye ensemble na bino nazana moko oyo ya ba analyseur ya minene o ya sala ba analyse mo ya bien un grand analyste na kombo ya Jericho Betox to bien ka 200 sites de la presse papa veri ensemble na ye moko pe o ya famille Bota Trosola na ye to meka kosola po yende alobaka bien ensemble na bino mutazana sima caméra suza loba moko nanga fungola plateau ba mon invité nanga bonjour ndeko Jericho Betox 207 de la presse bonjour Tanya Baoso bonjour na batu tout bolinaka Jericho Betox 207 de la presse mobala litutu ya mbumana solo préfet de discipline mukua moko de la presse tala ba kombo ebele mais nazo préférer mikolo ba benganga papa kulutu ya famille Bota. Ya sûr. Ya sûr donc famille Bota na pesi bino ba mbote belé sika bozali. En tout cas, je vous aime beaucoup à commencer par Yemei, autorité morale Belvi Kandi Belinda, la fille la plus douce du théâtre. Et puis Baki Sela na pesi ba kaleson nyonso tu ya bumwana. Ya ma Belvi la tela bumwana na pesi ba mbote belé. Baninga ne ba âge ba 5 ans na pesi bango ba mbote belé.
na bani na bakaya tangela na ba classe de ba école primaire ni so na pesa bambote. Ah, je sais toka monter parce que ça papa kulutu. Tango papa ou de ba pesa ta ba kaleson mwana pour yebi mwana ninga kola ye pas la wana. Donc papa kulutu be candidat mais papa kulutu famille ya famille bota. Papa kulutu ya famille bota. Ya ngwana pena lelo na vision plus télévision akati ya top Congo ya photo moniteur il faut to zo muto yo aza moko ya famille bota o alobaka bientôt sola na ye. Jerry Kobetox papa kulutu to benga papa kulutu ya famille bota. To lali to lamu ki boye pa maman Olive, maman ni maman, amène ba comédien 50 personnes qui est Dubaï. Mais toyo kaka, pe toye biso so ki mutasala la liste eza bongo mwana na yo. Mais to moni batu bazala bilongi bana ngo oh eza 12 to eza 24 de betami bon. Merci beaucoup Tania Baoso, merci beaucoup na bande ko bolanda biso fona répondre kana ba question yo. Na pesi na nous Clarisse Bibinda bambote belé, Clarisse Bibinda la queen bambote belé na pesi Sandrine Bebonga, petite sœur nanga propre, Nata Buka Kamal à l'aise, petite nanga bisa nga vie faut na chombo bien. Alaka kinga pezoya. Donc Nata Buka Kamal à l'aise et puis na pesi mbote na association bomoko fort ya yemo c'est de la mo konti mobimba. Et comment ni bate belé baloba makambo bazana maîtrise te. Au moins les camo na mona on a boutu na page bate bazo publier ba beti 12 au money. Oh c'est important les lotanya ba aussi. Peut-être na ba analyste au salaka oyo na lukato ma batamala batu batamayeli. Est-ce que c'est important les loza to le belama voyage? Oui, voyage c'est important. Oyo mama waro, mama Olive Lembe Kabila. Oyo azakara mutema toujours ya ko aider ba comédien. Oyo azakara toujours na mutema ya kolaksa ba comédien kibo moto. Asalisi ba comédien na ba journaliste ba ndeko na biso. Eza bien. Tellement est-ce que bi kenga aza parmi batu oyo kingakati na kenda te tina ndenge koma na 10 bo na ko ya pe na émission a pe na clasher pour na kenda 10 kasi yango na te bon na cheka 10 exemple na ko ya pe na clasher pour ani ki mutera mabe wana pour na kenda kate mengai na yebisa ka batu le panier circule encore et puis maman Olive azanga na te pour amema batu nyoso Dubaï pour amema ba comédien nyoso tout apesa ka ba soki quelque chose wa d'Arabie so na ngwana ezaka bongote déjà so ka pesi déjà let exemple Djoubek, aza déjà dans le théâtre. Et ça quoi faire songi ngai. Parce que likamba voyage oyo na comprendre na ba sœur na biso bazanga na poto. Ba sœur na biso tanto lo baki, ba sœur na biso ba créer ba chaîne, bazanga na maîtrise information te. Pourquoi ko no ba eloko mo ya bongo? Eloko c'est important. Belvi Kandi Belinda a ça le scénario a gagné batu na scénario parce que na ba mikolo il faut na ba choquer batu. Na choquer batu na nini. Belvi a télémi a scénariste. Tout le monde d'oublie. Oh. Tous les scénaristes, tanga bangwa, na choqué les lois. Natanga. Tanga bangwa. Prince Luamba. D'oublie. Yema kuto yebi. Ya Fifi. D'oublie. Nico Chege. D'oublie. Ah, Kobe. Tanga to yo. Poza papa. Poza papa kuto ya famille bota to. Te ngam na yebi si yo. D'oublie. Fanny Masudi. D'oublie. Ah, siko mutaza scénariste. Mimi nai. Mimi Kabea pas ça la radio. Akomaka? Oui, akomaka pe ti ba film pe bobo manuka. D'oublie. Ah, j'ai comme tox. Na so Belvi so télé. Na yebi si yo Belvi a télé. Na lobi na yo Belvi so ka télémi awa. Batu nyoso ba koma ba scénario, na choqué bango. Basa ba doubler a Belvi. Ndora ba Nico Chege doubler. Basa ba doubler. Prévaner lelo. Lelo Belvi au moins mutu mususu nga santé za bien te nga kutu na zaboe na onyo kwa ninyo ba bloquer ngai ba tchenga na film ya Belvi Kandi Belinda lelo scénario na ye lelo ezo sala ke ebimisa batu tangela ngai la belle ocean o fuli ba ndeko na biso beto cha bana te nga pe lelo na yete après décor ikama doubler bana groupe Simba zela lelo Belvi TV et fuli batu belé. Lelo Belvi TV et Fouli Batebele, vrai ou faux? Et puis Fouli ba star à danger. Mais yo rolo bon parce que ça la loi papa pour toute famille. Oh mais ça c'est pour sa promotion na biso. Na notangela. Mais ko bateke mama Belvi ndi azabo yeka kande muntu asala ka scénario akoma koleka. Koleka batu nyoso je pèse bien même. Tant que ba ke chaîne Fouli batu. To mona DD TV a dina na la 12 ya na dine et batu pe ba ebele pe ba bimi.
bato ebele babimi na respectera ser na ngai wana makasi mais sika toyokana tani ya baoso ser na biso asala mosala bien mais mutu afuli bato so natangeli ata de bato kaka oyo chaîne ya Bellevue efuli meka bango na bato ozotanga wana natangi Jérémy nani musu chasko Jérémy na ba chaîne efuli bato Jérémy na titulaire à bato Aïda, pour te dire que Aïda, les losos qui t'ont Aïda, tu es pour na chaîne, il y a Bellart, na Bellevue télévision. Aïda, tu es parce que Azaki na Sinark. Abimi les Lazaraki. Aïda, Azaki na Sinark, oui. Obibi non, pardon. Aïda, mon la présidente. En tout cas, na respecte un groupe Sinark na président. S'il vous plaît, Tania. Ozo soani muta théâtre. Papa Kouloutou. Aïda, est-ce que Aïda bimi na groupe Sinark? Bon, Aïda bimi. Tika ko? Tika. Abo tika biloko wana. Abimi. Bon, kobima na kobima ça problème té. Mais est-ce que toi on a des choses kobima na aura. Muta pesio aura. Elle va te sousa bima na yi. Mais ba ko accélérer aura. Peut-être aux en raison koloba mais quand tant on mais kobima penas ko aïda bima na groupe Sinakte. C'est archi faux. Au moins biloko wana ça ba biloko mo bezela ko ba 12 comme na théâtre. Place obimela au moins wanga na po yebana té. Mais nga na lobarango avant le baya modé na lobaka nanu gisha muzulumbwa o azalelo pa muyombe gauche bozo mone pe na film ezoleka lelo azoleka o azaka leader premier président na ngai wana azaka leader na groupe azaka leader na ngai mais comment acteur et pas président azalaki déjà acteur asalaki groupe so nenga tourner pas vers gauche wana azaka acteur te ba benga ye so na ye pa ya modé so ne mutu apesinga makambo ozo comprendre tout tika ko wanga na ba place to uta pour na lem susu folie de grandeur le bata fait na biso kester remené à personnam folie de grandeur au mo wanga na place to uta ozo comprendre na tangelo ka bato yo bon koloba kobimi ça c'est trop bela pesi ba jeune et belé na lo banini vie na lo banini aura na lo banini nyoso so de choquer bino et choquer bino bela folie ba star makasi yo ke mesurer na ba chaîne mususu yo. Bon, écoutez d'ailleurs, on a succès na bango. Jerry Kobetok, c'est papa Kouloutou famille Libota. Maman Bellevue Kandi a fouli batunsus. Mais maman na likambo ezapenda o te ko voyage. Ouais, choqué makasi. Ouais, choqué makasi on a dit que. T'es choqué ngate. Na bi boye. Et choqué ngate. Bellevue Kandi Belinda aza motoyo azo gérer déjà ba chaîne na Emi Balé. Azo gérer ba restaurant na Bellevue TV na ki poanza wana. Aza na mama kamune muso asala ka belé Esther tomola makolo ozo déranger biso vraiment. Donc azo gérer marambo belé. Pourquoi pas Bellevue Kandi il s'appelle que Mama Waro. Naza na moi programme ebelé tournage nazo tourner parce qu'il y a tourner rapena nazo tourner voyage oh na moni peut-être na Rosalate. To Mama Waro pe atali alobi Bellevue Kandi tala ndeko no moko oyo akenda penate to akenda te na meme na place na kaka ndenge Bellevue to bien za mutema bolingo wana après maman Olive après maman Denise na kishaso babela ma Bellevue ta ele so likambo au moins deux ans on voyage mo déranger ba tout au moins ba to ba lo babiloko wana eza bato yo ba mikala o ba yo ba kio au moins ya kiete po nani otanga ko momo ayeke yango ya kiete o ngata ko momo tout ba tolobi boy ya gabi te ya gabi te peut-être maman Belinda na lobité ngane naza boye naza vraiment mutolo bake ba o bake bazani mambo sala te po utolo bake non Bellevue Kandi de lo so parce que azaki na mambo sala bazangi makambo ya ko sala te mais est-ce que bazana ba faire le rôle ya Bellevue Kandi est-ce que mutu so fa ko bimisa ba faire ne na bi mutu no so ko bimisa te bo Bellevue ko bimisa ba faire ne na te mais maman Bellevue place ba travailleur na e ngana zara mingi na restaurant Bellevue kasi yango na lobi ko sala ba bazali ya ngana pesi exemple tanya na kokoma na lobi boye na pesi exemple boye ko bimisa nga zo ba te liboso ba téléspectateur na bi boye ngana pesi exemple na o ba to ba lobi akeite po ba ministère na ye boye yango ba beti epé 12 po bato bakolobi bongo siko papa Kouloutou Belinda papa Kouloutou ya famille Libota au monité que d'autre part pe ndenge lelo bato bakoma lo banzele buka na boy maman Bellevue te la so likambo yo bana ba orphelin ba sana problème mais monité que peut-être pe mama ou pas yo kiango et sali moi bien té eza likuta donc c'est que tu comprends que ça en 12 té eza en 12 té eza ne bato 24 té bato ba oloba ba sana matière té
baza na matière te ba na information te nga na pesi yo na lobi no bo so na lobi pona la patron na Bellevue za makambo susu elingo lo bateke batu musu ba na makambo susu te mutu na mutu za na gérant makambo na ye donc ça nango bongo te nde bango bazo ba beti e 12 moni boye na boye so kuna na famille wana famille ya leza bampuku so presque bango nde to ba loba eloko la makasi na batu na bango ba fo ba compte tikana lo bango eza nango bongo te alors famille libota na ba ndeko nyonso bwaka na poto la vraie information eza o ba pesi bino te soki lelo bokomi ko craquer voyage oyo lelo il fallait tolobela makambo ba film et to beta bino instantané awa Bellevue atelemi awa mutu akolongola za te bino surtout boza ba remplaçant tozo beta to beta bino instantané awa mais bolobela ngo te bokongo ba makambo voyage wana ba ndeko na biso bakei. En tout cas, félicitations, Bakende. Bon, puis non, Baké, première fois, ils ont bien amoni serre, nanga mama top. Yanga imoko. Donc on a Baké, nous sommes meki na on a koya. Na moni na délégation, c'est bien. Mais bon, tu as retenu polémique, oh, Bellevue a été pour na ceux qui boy. Non. Et ça, on m'a ramboana. Et ça, on polémique parce que ceux qui les lopé, maman Bellevue a qui de l'autre côté, puis mouta qui te, bino kaba bon moni. Tant que maman Bellevue biso toyaka na biloko ate biso toyaka na biloko wana te tania ye moko na autorité morale azaka na mutu kimia alingana ba makambo te alingana ne ba makambo ebele te yango moninga soki nazaka toujours koza kutu pembeni nete parce soki ngai peut-être nazaka na moi ba faute te pembeni parce que je sais comment yakoloba et je pèse bien mes mots na yebi ndenge yakoloba na yaka ko finga te vous comprenez et ça c'est important te ce qui est-ce que soki kuna bakenda kite biso to yakoloba biso to lobela ande film bon gagner bon merci moi biso to lobela ande film bon ba voyage belé ma belle va ça taka mutakenda congé na Miami oh est-ce que yebisa mutakenda congé na Miami na 001 siko yebisanga obina avanda na tala boye te nzambe il faut longola ba inane batu bela baxi la Bellevue parce que na musala a osa musala on est ba comédien bon te ba comédien te peut-être les abampu quoi Jéricho Kobetox donc ma voyage wana information ba pesi bino tika ba ser au moins ba ser ba sala mama kamane za banani za ba mida oh ba itula basi wana ba kana ba poto wana tino bana famille bota ba jetem te bana famille bota ba finga te oh bon na fingi be na rappeler que aza femme seule ola sala lem suma kam oyo komo kende uzara ménopause ola sala makambo lem so boule vie no moi ba bino so sur internet faut bouler pe na vie o stabiliser pe na vie merci Jéricho on a l'information le kuta ba yena ngo wana Jéricho Kobetox to comprendre que bon des mères bambo te belé des mères to comprendre que maman Bellevue a quitté parce que azana mambo sala ezaka ate important pour la ko bongo te pourtant on solo bit soto lobby azana mambo sala c'est comme si à honorer maman Olive T. Faut vraiment image wana ya 20 mai wana. Tala ba série wana ba suki wana pena na ba kilelo. Ozomo donc eza na ngoka mutu so za dubi mais ngashi ko eloko na se pena ngote ya ko finga ndeko. Na moni ba musu ba komio aboyi président vidéo. Obi ba ndeko ba mal intentionné basé belé. Ba mal intentionné basé belé pena. Et après ma compréhension. Est-ce que tant décor a yaki? Il fallait le barake na uta et pas ya président vidéo na comment na groupe Simba fulanga non débat ezalaki boye débat ezalaki ya groupe Simba puis mutu alobelaka actuellement place azali soka alobeli place azali elingi kolobela te ke aboyi place a uta c'est ça mais batu botika ko confondre et puis nga na komo mona bandeko mususu soki bo sala analyse ko contredire ndenga pe na contredisaki parce que nga na contredisaki je ne passe pas place décor azala ba avi wana pena a solo nanga mabe te totika biloko wana tant moninga lobby un vrai analyseur un vrai mutu na c'est pas une émission Cardozo makasi Cardozo elle a bien parlé a préciser mon kitoko vous comprenez ngana yaki na bayini na groupe Simba pe je PSB memo ba fouter bazali bazape na ba star makasi fouter mazane star makasi et puis des copains mamba lobaki ba tumuso pe la coupe Simba ba vendre ça pe batali banda vous comprenez donc ezali ka biso to ya beti gauche biso to beti à droite mais to beti on a némo ya polémique ya bien mais comment te yo décor yo tala kutu na kala ndenge za kite on est comme il faut bande ko na biso botika
nayebi ke mama ati esala maana bacomédien na leli nde ya Micho Bozo alobi abi décor abima na téléphone. Oh là, la téléphone donc cela veut dire internet. Donc ça c'est normal, mais la plupart des bateaux va créer un faux page. Là sur mon qui bobiki officiel, moi je ne pense pas que ça bobiki officiel ya bobiki ici. Ake comme on a ba frère ne mo pi ya commune moko. Donc c'est peut-être déjà on va faux moko boye, ba ba sali moko pour ba pelisa moto. Botika ko menacer décor. Alobaki o esenga ki aloba biso pe ba oyo to pesi réponse nango et puis na kata réponse na ba to pesi raison. Il y a biloko alobaki ba pesi pe tort. Au moins des parties mon babaki Cardozo azala remplaçant intel au moins ke ba to ba boya ki yango. Au moins écoute ngako na moni ku décor asali loko mo boye sali kitoko ba to ba comprendre tala ya mutu na mutu. Preuve nanga alobaki ni natanga bato ki akoti kuna akobeta danger bato loko bakosholi kokete sasa zora jube ko ninga za fresh oyo lemsu bato ba ya nzonzingi nanu yo moni ngai na za muto na kana na baka ba ser na biso batiaka ba 17 couches ya nyovi to lembi bango na film faut mona chape moi 2 couches to couche moko et puis na mo talent na ye ngam na yaka na système na baka musala nyovi sala musala na lobaki te na lobaki boye c'est ça na bebo zaki moi langage na lobaki bilongi na pe bato ba message nango eza pe na bana msuso na ba pesi bango ba chance te o so ba aye pe na groupe Simba wana asimbi soki ba priska asimbi soki ba leti jubek pe na so etche na groupe Simba aza doublé peut pona ni pona msozui pona mso ajuen zonzingi ya ba chaîne minene te ba o nso ba utali banda ba yango moni ngape na yaki na baki décor yemo aza doublé Jerry Kobetox batutu balobi ke décor eza nango kaka po nesi na mikolo internet pena nde esimamaka na Karine Mokonzi yango ye pa yaki ne kaka zipa eza bongo te eza nde omoni décor apesi biso matière mobo e enseigner pe biso nga jour na zaki na bana nga groupe na bi bikama doublure bimi doublure cela veut dire travail individuel zala na travail individuel et puis ba pesa yona opportunité ce qui va pesa une opportunité bato ba koma bundu lelo to na otanga ba koma ba serna biso na otanga exemple Gingombe mutu na ngai ba boki na groupe Simba to na ba bongo pona ni pona talent donc décor avec on l'accès biso qui na groupe Simba ba donc talent est belé mais sauf que ba fouteur pe baza o ba batama na groupe salon ko tu fouteur azalaka nani bazali mais na ebisa o Jerry Kobetox to rolo bake soki le décor na PC torté décor ndenge lobi ke na kati ya groupe Simba batu nyonso baza ba titulaire mais ça bien ne te dirais que Kobetox moko boyo obi ke zakana doublir na yo moko boyo ya rappel sengot ngai ni na ça analyse wana asala ke za bien mais tanga loba ke batu nyonso ba utaka libanda apesa ki biso sikoyo tant ya kovanda pe na kiti ko sala pe analyse to zong c'est les réponses à lobaki tant la bi batu nyonso to bazali baso asukisaki groupe Simba to a danger to leki ba groupe nyonso ngana yana na plateau na yo contredire décor ndé mais tant la bi batu nyonso bazali banda bazaba doublir après ya kati c'est la personne to ça ele analyse moko propre analyse mo ya kofinga te analyse ya kotalisa ye ngape côté na lobaki batu muso ba ko koma gérer ko si décor za na raison gérer le bi ya solo décor pe akosaki on comprend donc to rotambola bon mais ça non que to finga naka non c'est pas normal et puis batu muso ba binango batu muso ba solo bo oh gérer solo be la décor c'est à sa famille libota on monte que bino na bino ba komi ko so na décor le baki na kombo ya groupe Simba alobaki na kombo ya groupe Simba et puis alakisa ki groupe Simba neza danger alobaki na kombo famille libota te on monte quelque part ta bolanda de mission bolanda ngo pe bien bolanda ngo pe bien donc ngapo nanga batu batika ofinga décor batika ofinga ye asaki elo moi bien ala ela musi pe bandeko mususu ata to lobela décor mais to fanda pe to ba moi na mobali alobe loko moko ke faut mutu ba ko jouer faut mutu oza pe na makambo oza pe na succès oza pe danger c'est ça. Merci beaucoup Jerry Kobetox to comprenaka et on peut se monter lobby likambo ya te ka fingi ke on a groupe Simba bat baleki batu il faut comprendre et puis a finga qui te à comparer moi va te bele ba confusion entre comparaison na insulte
c'est ça. Bon, Congolais n'est comme parce que tout le monde peut battre bata oh ya tangi ba combo. Moko peta eko lo. Bo bino bo ya doubler ranza mesana. Tout le monde peut. Zela na doubler ranza mesana. Yesu te. Te oh Yesu ndeni. Satan de doubler ranza mbe. Parce que je comme toi tu peux en doubler na autre. Nandeni. Tu peux en doubler parce que nous sommes dans la chronique na pas doubler. Na oh. Ngape na za doubler. Na bina batu ba koti bo pe ba vandi singa. Yo chaka na chronique na maboke o. Yana lobi na maboke. Tout le monde a na doubler. Yo pas doubler na. Yo pas doubler à mutu. Et puis yeba yango, ngape na doubler à mutu. Et puis yeba yango. Bato ba vanda na bande de touche. Ba jouer. To ba doubler o de konso de corps lobaki. Elingo lo baté ba fouté. Biso ba to beta balé. Coach il aime ça so bombe élément moko boy. Alors so ba bombi mutu lokola Omar Kabongo. Oui, asa score doubler. Tanga ko ya ko kota osani. Ah ba lusa match. On se comprend. Ce qui va bomber mutu lokola Marie-Jeanne Bololé. Tanga ko ya ko kota osani. Ah ba lusa match. Ce qui va bomber mutu lokola Gingombe. Tanga ko ya ko kota osani. Ah ba lusa match. So ba bombi mutu lokola nani isusomo. Naomi Barcelone. Tanga ko kota. Donc, on a doublé le coup, on a un et à ma mingi pour nous tenga bata groupe sans souci. Ah? Pour nous tenga bata groupe sans souci. On t'a tenga bata groupe sans souci. Mingi bata groupe sans souci. Ah, on a dit Ngombe, Omar Kabongo, non personne pas les kawana groupe sans souci. Au moins que tenga mingi bango. Oh, bande ko nga ba ebele bazali ba joueur. Tempo et ali kamba. Merci Jerry Kobetox. Moi je sens un problème Merci Jerry Kobetox Nathan au PC so chaque fois on a besoin de ça l'analyse na yo ozara toujours wana. Merci Penandengo faire éclaircir ba tu vas comprendre que voyage wana eza ndenge ba songi bami kala et ça la bon parce que pétant maman belle vie akendaka voyage ba to sipe ba tikalaka. Les lopé y pas ça na tikali na yi. Ba voiture akena ezate ka kendaka. On va sanga mambo ça na télévision hein. De l'autre côté pe décor pe aloba ki na mutu te akumisa ka groupe na bango. Lika ba bimisa ba photo wana mutu sana kikala na yi. Mutu nyonso sera na biso na ataku Donald Trump na joli kala na mutu nyonso na kikala za eka mabe Rico Betox ataku Donald Trump na kikala Obama ko tutala kikala ni tala Obama kikala ni on se pela na ete na nenga tanenga comme président donc merci beaucoup Jericho Betox quelques dédicaces na ba oya yo poto yo numéro de téléphone na yo ezala razara nango barani sambo nango ezala razara dédicace na ba en tout cas ba dédicace be na message à suka pour la famille na opesa na mama bela dinganga moi c'est à mwindu ya ngolo sans microbe yebisa dani nzila na dible na boka est trop mais na oliate yebisa pe mama passer à titi la source ata la pe koto yo et puis sans oublier Clarisse Bibinda la queen ngami kona baxio la queen moi sur beauté kotakata la bosalité maman Blandine Bassé bio yaya na Hervé Bassé les moninga nanga et puis na Junior Tofla et puis na pesi mbote na docteur John Maonzo na pesi mbote na Sandrine Bebonga ske pesi ba mbote belé na tabuka kama la lezi ya nozo c'est la chombo donc ani Bebonga moi ça permet na kati tina kati na biso ke na tama la lezi ya no akomo sengo mbongo ni na vidéo chombo ana zo c'est la ngoma kasi et puis yebisela nga bo vida abenga ngai parce que vive la musique a toujours ils ont évolué et puis na bosanité na on a bosani on a bosani Jubek live azali na assistance azotala biso neto ça l'émission donc j'irai au Kenya bien et puis en tout cas merci beaucoup na pesa pena famille Libota merci beaucoup na remarqué que bolinga nga makasi papa kulutu na bino yebo aka na papa kulutu Jericho Betox papa kulutu la famille Libota bobanga na bino te en face il y a rien toi na mutu ko masena ko makasi na choqué bato na bi temsi Belvia tout le monde sauf mutu te. Ça va remplacer merci de te comprendre à part maman Belvi Kandi scénariste ceux qui na kosi bato ba komena ba commentaire scénario ya Belvi na minute o ba film ya Belvi eza na point nini surtout ça classement scénario ko jouer na ndako Obama c'est na ndako nani comment Donald Trump longwa nani oya yasiko ko mona nzambe nanga président Amérique nzambe nanga ato jouer kuna
Joe Biden. Joe Biden. Attends, je veux pas Joe Biden. Rien. Et on est en d'accord. Mais scénario. Besoin de boutique la belle vie scénario. Merci Rico Betox. Félicitations à maman Belinda Kandi parce que balobi scénario kayo to komarango. Nyo sona et les autres to éviter ezarana ka maboke hein. Total to continue tala maboke. Ba dédicace na ngai. Et puis bato bozolo baké. Ba film ya nani bino ya moyo me ko shimo komisa ina na. Mwana mbo. Donc et là mo so muto asala ngo mabe mo boye komisa ka bino ba ne ko bino ko ya moyo mbe gauche. Te bo respecter ka pe bato vena biso na kwena na kin. Parce que ça oyo ye modèle na ye modèle na ye mabe pour na mutu mo solo ba film intele comme mabele ko ya moyombe gauche te c'est pas bien surtout ngolo ba bongo ale bala moyombe gauche bana bala ni to ba oya salut mama ya la groupe moyombe gauche ba mbote be parce que ça na pesi ba mbote na ngala Jojo Famba le mystérieux ba mbote belé na pesi ba mbote na ngai na maman Blandine Basele bio ya boucle création. Pourquoi pas na Jessica Bakonga, la légitime des Joël l'Italien noir, la célébrité. Bambote na ngebe na prophète Mario Joël Onekanda, en Suède. Bambote na yo, Pepito Baoso les Diogo les plus frais. Jerry Kobetok sa oloba, tala pe côté na ye. Pepito Baoso, les Diogo les plus frais. Fait des régimes Pepito Baoso. Bambote bede na Dubek Lai, pourquoi pas na Chic Mampu ya Diogo, na olukoti na caméra. Bambote bele Chic Mampu ya Diogo. Bambote bele na Stella Swama na Esa Gaya. Fanny Katalea fia cho. Leti Katalea. Doublir. Nini? Katalea va tie kuna. Mona Fanny Katalea. Baka pona akoma ne ko s'intéresser mingi na ba émission parce que dans la chaîne na ya za la patron. Mais ba tie kuna. Bane belo moni ya basi batanga kiwa. Fanny Katalea mutakota CD tongo. Cléo Bekaka VIP Bambote be place aux amons. Cléo Bekaka ça. Na bossa ni pété président Chapelet artiste et pour nous. Sam Chapelet. Merci beaucoup président Chapelet ça d'oublier. Nzambe la kalika pas d'oublier. Merci beaucoup Jericho Betox. Bye.